Votre bande de balanda nouvelle tendance. Merci beaucoup. Ya gobe te boza ebele, liboso batando ikena bino pona kolanda magazine na bino. Vérité et réalité. Et le rôle j'ai dit Tundomba, c'est la grande J de la presse congolaise. Merci beaucoup. Il y a équipe technique qui est d'accord nanga. Merci beaucoup à Couleur Bassel derrière caméra. Merci beaucoup à Jordan Pandou. Merci beaucoup à Gédéon. Merci beaucoup aussi à Batonios. Oh, et s'abonner à la nouvelle tendance. Oh, peut nous s'abonner, s'abonner, ebele. Le nom de l'émission Vérité et réalité. Toye Nangiringir et pas Wapi. Toye Kotala et pas Wapi pasteur, prophète Ongefa à Kambaka église, prophète Ongefa à Kambaka Yango Lelo. Toye Kotala parce que tout le monde a écrit na bilili, tout le monde a gagné à popolaka politique, ndenga lobelaka ba pasteur, ndenga sa Yango Lelo. Na vérité réalité mo kwa lelo tondima ki kokita. Kokita vraiment koya awa na église na ye kotala ndenge ni na Kambaka parce que lelo ça prévu ayamba ba orphelin, ayamba ba veuve, ayamba bano yo bazan lisungi te, ya kopesa bango moi quelque chose, ya biso lelo na vérité ya mokolo lelo to kiti awa kotala lenge nini ekoleka. Merci beaucoup ya Jani Sita Ntunga Mputu Banga Michora, merci beaucoup à toi ya Jani le gourou du temple. Merci beaucoup à toi ya Jani parce que toujours na nouvelle tendance. Merci beaucoup à Joe Shongani Motomoko bien, merci beaucoup à Don Nomba les parrains, merci beaucoup à Paul Chalé Rassembleur, Jojo Abiba, maître Lola de Bruxelles, merci beaucoup. Yakobe Teboza branché na nouvelle tendance. Mbote maman. Mbote maman nanga. Lelo biso toye a l'église a passé Ongefa bengi si biso parce que tout le monde a benga bana baya rolia église beto senti que bozale wana boya bibango omona onde. En tout cas pona ye toka mongo te zamba liboso te. Asala rango ming na ba maman veuve na bana classe. En tout cas pona ye ko lia to ko kaba. Eza lo romke pona ye. Ezamba liboso te po asala ngo ngala ko mona ngo extra et pas prophète John asala ngo te. Ezamba liboso te asala rango mingi. Basaki aloso akotisaka kabaka baloso poisson soso ba maman veuve même mbongo ya koza soki nzamba pamboli e mukolo wana bandoko basungaka so basungi yepe azalaka wana pona kosunga pe pona église elonyo ko ba peta pona ba pasteur mususu o bazala ke bandimika ba pesaka bango bakoka ko bimisa te eloko o pona ngai na koki koloba soki ezana ba pasteur o bazala ko ba pasteur o eloko prophète John. En tout cas, Rosali Pamboli makase pas ensemble. Mais bah oh, bah ça le quoi prophète John était. Bah mega koye ko ata Israël ya prophète John, bah ça appelle le kolaye. Wana Rosama sang minga malamu minga biso bandimi, pe na musala nzambe ke liboso vraiment. Deni bosambela quel jour est-ce boté ya vraiment kombo yo samisi bato musu ba mona prophète na TV, ndenga loba ndenga popola ba musu bato ba loba oh, peut-être azala ne prophète te loko te mais to en église to moni bino ko trouva kende. Bon, Yesu ye moko tout monde nzambe na libota na bandima ki ete. Bon ndeni bato ondima ye. Bandima ete parce que bazo mona ete mais biso toza pembeni na ye. To yebi o prophète John asalaka. Aza mutu moko tamsino ko yekoloba ke to kumisiye pona église te. Mais aza mutu moko o nzambe penza a utilizaka ye. Eza ne loko moko te o ya aloba pe échappaka. Eza moi passe. Donc nyonso o prophète John maman. Teko kuto awa en église ya etambusaka prophète Ngefa, ozana nyo se présenter pour OK. Awa na église ya prophète Ngefa oye bengami AJV Jésus ma victoire nazali mama présidente église. Mais tout le monde le prophète a bien ça qui bana baya komela ba jui, a bien ça qui ba mama veuve bazala ki awa et eloko nini oyo okangi sote eloko nini oyo okoki koloba papa ona. Bon. Soka boy abengisi ezali pour la première fois to la dernière fois te. Eza pour la première fois asale la kango mikolo nyonso voire même mbongo mokolo nzambe atindi ye même $10 à chaque maman. Apesaka. Église. Awa na église. Soko zana ba mama veuve ye la biso bango. Asala kango. Ezali te kenga na somona ye. Salaka. Nous kokolo ba papa a to asali mokolo alelo bato bazui ba jui bato ba meli mais azala ngo pe ya mingi te ni no kokolo ba. Yo so ane ezali bolingo. Soki ba passer mususu bazana ngo belé mais basalela kango te mais ye moke oyo yazana ngo yango wana zo sala. Tout simplement oui. Bolingo. Soki azala na bolingo te akoyi ko sala ngo te. Pour azana mbongo na ye abombi. OK.
mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yende coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batampo banduta baboko na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azosoigne nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo moto obetela batampo esalaki ezambe te esilaka te elongi nzuluka ekoma lokola moto batume na depo makala yaka mpo toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala mpe compte YouTube tobenga biso awa na plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Ba mama oyo ba beti lisola passé ya prophète Ngefa bokoyoka bango ndenge balobi et tozokoba toujours botu kolanda susu image ya bana oyo prophète Ngefa abengisaki parce que alobi ete ye aliaka bozwina ye moko te nyonso azwaka nyonso bapesaka ye oyo nzamba apesaki na nzela ya bato akabolaka ngo mpe na bano baza na bapasi bano oyo bazangi eloko kolia malgré azwi nanu ya ebele te me moke wana kopesa bango ata mwa lipa mwa ji bomoni ndenge eleki yango toye tosolola mpe na ye moko awa toye na bureau ya prophète Ngefa kotuni mwa mituna ya mike par rapport ya mate ya ndenge eleki par rapport ya organisation ndenge asalaki mpona koyamba bana oyo bazwi mwa baji bazwi mwa bamapa na nzela na ye nde na ye tokomeka mpe kosolola na ye mwa ndambo mpo ete ngonga na biso si ekei mbote prophète Ngefa mbote mama nzambe apambola yo mama Judith je crois eka boya parce que nouvelle tendance ezali chaîne moko munene na kati ya monde yaka na Congo te na kati ya monde po mingi bakasaka prophète Ngefa ka prophète ya internet boye na boye non naza mosali ya nzambe pendo ya solo o nzambe atini ngai yaso omonaki moko mwana na miso ndenge bato batondi bato balei bameli c'est mon argent moi oyo nazwaka moke nasali bisine de charité nakabula na bana wana na bamama na bafrere na bavive ezolakisa ete il faut toto basali na nzambe oyo ya solo oyo baninga intere na bango te bapesaka bango me bayebi intere ya pepe te pourquoi yebi intere ya pepe ezomema bango te okobenga mosali na nzambe nini ezali mawa mingi batango namona présence na bino epe ezali na nasali la korale korale bamama bango wana bayembi kitoko na banzembo ya mongo na konyonguma lokumba sandoli ezonga epai ya prophète Ngefa bato be bamona koka ndenge opopolaka na ngamba politique ndenge opopolaka ba église mais lelo biso toyoki yo ndenge otei ndenge opesi biloko na bana balie na bato wana miso babakaka prophète azala wana mpona chaîne mais to bakomona milili passé ya prophète Ngefa azoteya nini okoloba na bango mama ntango yesu abikisaki bato azali kopesa publicité te ngai na otani na église te mpona koma lelo kolobelaka mamboka c'est église ne formé ngai nzambe apesi ngai mission na Matthieu 10 verset 7 allez prêcher dites le nom de ses proches et mibale nde mapesi ngai Jean 13 34 signe ya bolingo amour et puis nzambe apesi ngai sur Galate 5 verset 22 les fruits du Saint-Esprit et amour ozomona tozoteya bolingo eza te na mbongo ebele te na mpe na mbongo te ka $50 $100 bato apesaka bato na partageaka na bato na baninga alors yango nouvelle tendance télévision ekiti ye moko mei parce que quand je te vois à l'endele na moni caméraman je te vois à l'endele ye moko akiti na kati ya terrain oyoki mateya te si la foi de Job ozomona si la foi de Job olandaki mateya akei kotatabana te parce que un prophète faut enseignant Ephésiens 2 verset 20 nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Est-ce que prophétie moko wana la possible la plus excellente c'est la parole de Dieu toko sabatute soki nzambe amoni likambo te koloba te mais totia bato na vérité milimo ekangami ekangwama lokola ndenge mokala nzambe ezakoloba na Isaïe 61 verset 1 à 4
Ni pesa moi mon prophète to tu comme on a yo ndenge otei. Pesa biso moi différence entre prophétie na mateya parce que to monde ndenge ozoteya ndenge ozo bato bazozongisa baza à l'aise. Mais eza ba église msuto okenda comme on a bato bazopesa ndé prophétie ke nzamba ko sela ozongso mais yo to monde ozaka basé na kati ya parole. Mais maman na kati ya Bible mo kana nzambe toza na 2 livres. Toza na livre évangélique. Matthieu, Marc, Luc, Jean, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Éphésiens, Galates, 1 Tite, 1 Timothée, tout cela. Mais dans la Bible, nous avons un livre prophétique. Hein? Alors, la prophétie la plus excellente, c'est la parole de Dieu. Hein? Nous avons ici la foi. Tu as la betape au Job, à l'Ekinango. Hein? Mais Satan a coûté une Nzambe. Tu as vu mon serviteur Job? Hein? Nzambe, Job n'est preuve à mon associé de Job à Ningakaï. À permettre réunion mais alors que si mamoli mon été Job a poli bana ba kufi biloko te kufi mais Job azaki intègre na foi na na zambi yango moni lelo est église comme lokuta mais yo salobi yeso ba rami ko yo ya o ki yeso lobi à travers la parole de Dieu la parole puis tant nous autres tu es là comme on dit mi na moi nous on dit mais ça motu ça dit quoi Dieu a fait quelque chose to ko sabatuté. Hein? Éphésiens 5, verset 7 de l'objet, racheter le temps quand les jours sont mauvais. Oh, bien bon mon akuna image mususu. Oh, ya moni pe l'église image mususu. Donc nazana vérité pe na bo solo na kuteli lo banzambe po être nkolo ça. Donc ote aka Yesu Kristo et lo comme ça ezate mai te mafuta te. Non. Mafuta ba mai za ba don za pesa ka moto na moto. Hein? Là moi je peux pas entrer. Ndenge za ba bengi ngai abengi asekate. Abengi personne ka fukata abengi moto na directive na yi nzambe abenga ki Moïse na nzete mais et comme na Moïse et comme na Josué plante ya pied na ye soko nyatami et pesami Pierre apese elilingi Pierre elilingi mais et comme na Paul mouchoir na ye soko ezue boy azali ko bikisa alors comment moi je peux faire comment je peux dire ozomona omona ki omona ateki yango et puis na moko ya ba miracle mais on doit mettre un miracle extraordinaire. So on a côté style les miracles au lingo monde na miso et puis mbalasima ba jour la délivrance na ko benga yo ota la démonstration spirituelle mais moto ya biki nous ya bikité le coup me pas nzambi parce que le coup na bisoni les lo église comme le coup là batalako nzambi sali boy mais pe maman ndenge Judith ovandi la muki ovandi okomia c'est Dieu pas au temps avec les chapitre 8 verset 8 le bin nzambi moto pesa yango les plus grands miracles. Mais là, on attend que nous avons besoin de bonbons, mais on tape, mais on peut mailler au fêlé. C'est un miracle, miracle. Tout est comme ça. On est mon centre, la place, il y a un spectacle inutilement. Et dans le sein, il y a une vidéo, botia église, botia matéria, botia chorale, botia paix mission, et qu'on l'aide ça dans sa ménie. Nous sommes là pour aider les faibles. Dans Matthieu 23, verset 1, Zoloba, tu as discuté la foi. Mais tu es faible, mais tu as bon ça ensemble. Vous allez église et entendre tout ça, j'ai perdu mon argent. Pour entendre le bon, on a souvent avec ma femme, on dit matin. Parce que vous avez ça. Mais l'église, même si vous avez un peu pour repérer sa bataille, pour repérer sa bateau, mais tu n'as pas le monde, il est contre. Il y a des ici, au PC. Mais maman, mais Jacques Ezolo, Jacques chapitre 1, verset 8, tout en Canada, parce que eloko malamu nzambe apesa ngai ezali liloba na nzambe ya mama bon Jacques a ebisi biso nini oui bango balinga bapesa bango ils ont beaucoup d'argent bayiba kaka bato ce sont les voleurs les loups féroces Jacques chapitre 1 verset 27 elobini la religion pure sans tache devant Dieu le Père consistait à viser les orphelins et les veuves dans les afflictions et persévérer les soucis du monde c'est ce que j'ai fait. Na sana mukana Jacques chapitre 1 verset 27 au monde yango mingo na ba fele mingo na ba veve ba se ba veve ba se bele ba fele to sangisi na bango to lielongo et au sein avec bato mitema malamu mususu ba benga ba pesa bokomona na ko benga ka mama yana toujours lien na bango afufu to lien na bango ba loso moi kwanga après église et l'équipe ba kenesa parce que il souffre les pays souffrent. Bon pour bandeko poto suki sa bandeko mususu bateyi okutwebisa bangoni papa babongwama non babongwama lokwa bango mais osali art ou peut-être ça mais la batonyo sauté non ça les makate acte ça les makate babongwama bayi banzambe
biloko mokili eza pamba toyaki maboko pamba tozongo maboko pamba totika escroquerie dimanche avandi bo nde abendi mabonzo abendi yango aki komela lotoko na basi ya makango na bamiloyenge ozomona mais moi je ne le fais pas je donne à Dieu omoni omo bato basepela bana mike bazolia banso bazonga nango na ndako babongo wana basala répétance sincère Joël chapitre 2 verset 12 soki bakosala répétance sincère te Dieu amènera toutes choses. Ecclésiaste 12 verset 15 à 16 au jugement. Merci beaucoup prophète Ngefa, mot de la fin. Mot de la fin ezala mbala sukate. Je crois nakozwa numéro na yo nakotia yango na nini na ngai chaque manifestation chaque milieu ezali oui pour passer na biso pour avoir témoin qu'il est pas tant dans télévision chaîne ya mokete mona na miso toza ba prophète oyo ya internet te nous sommes pas les pasteurs internet bazoko sabato ça c'est mon bureau hein oh ça bureau na ngai et bureau na ngai église yango yo ozomona alors adresse yango mais okoti ngai adresse na ngai après église omoninga na bureau na ngai yango yo hein ozomona omoni chambre yao omoni ni wana mbeta makembe sasa te mbeta makembe sasa te ça on va dire à petit nango bango baye ozomona parce que na boy nini wana parce que yo mwasi ya mabete hein ozomona ozai mwasi yo ya mwasi ya suga ya kitoko ozomona okoko ya pe ba draguer ba makambo wana ne basala moi je ne peux pas les faire na osala yango te hein okota na je dis te kota na boye to je no batu ba kenda osala yango te parce que je crains Dieu. Ozomona yango bazobebisa parce que Nzambe asandi bango na Apocalypse 3 verset 15. Babungwama. Nana mbongo te. Masuni na saibo olia loso mafuta. Masuni na zonga ndako mona ba de super ko olia zate na bito debisi Nzambe. Bible ebisi bisuni mama Judith. Na Romains 11 36. Que dit la Bible? Parce que na ngina kan bango kaka na mokanda ya nkolo. Bango bayebaka mikanda na kolo te. Na mukutana mibi na bango na ba prophétie na bango. Romain azoyebisa biso na 11 awa 36. Abisi na biso eloko moko awa. Faut que toyebaka yango. Alors Bible qui a donné le premier pour que moi Dieu je ne reçois pas de retour. Oya pesi liboso te. O ngai Nzambe na zongisela ete nini. O na sali na pesi Nzambe. Il faut Nzambe azongiselanga. Hein? Et puis la transition à Bible, qui connaît les pensées de Dieu? Qui était mon conseiller? Personne. Hein? Surtout dans le Proverbe 11, verset 24, qui dit tel qui donne libérément vient plus riche. Je n'ai pas l'argent. Avec la foi de Job, je sais. Dans cette émission, appartenait à Bakobima. Tout ça, c'est Babola. Tout ça, c'est Bichike. Basi bakufela mibali bano bazotanga telo ko mon côté omoni omo na miso Dieu va nous bénir parce que le prophète Ngefa asa idée opoko ki komema ngoti na gouvernement na biso ya mokolo lelo ndenge ezokapa mambo na likanti kitoko yo zanga ya kosanisaka bano bakufela baboti ya kosanisaka ba mama veve est-ce que parce que Ngefa prophète Ngefa ko komema ngote na ngambo ya gouvernement non ego simba te parce que nazali na obédience politique mon côté na mo taper perdre tout à cacheter. Attends, mais oui, mais ah ouais, Zali boye, la dame Saguambo qui est Zali ndenge wana, yondo lo belanga, mais l'ami lo belanga mon côté pour Yesu, à sa publicité mon côté, ils ont des apôtres, na ba prophète ne ba lo bapti na Yesu, au moni na miso, ngai mo na jota kokate, atali pate na ko zongi ndenge wana, pe na zuite, pe na ko zoate. Et Dieu me bénira. Il va se faire tous dans la bolingo. Il y a solo. 1 Corinthiens 13, et l'obi nabisonini. 1 Corinthiens 13, verset 1, et l'obi boy. Il faut tout le temps aller au Bananzambi. Et que zala malamoumi. 1 Corinthiens 13, et biso boy. Quand je parle même aux langues des hommes, si je n'ai pas l'amour, je suis un rein qui résonne. Bang, bang, bang. Attends, le bambi le voici. On a ça les amour. Ça c'est l'amour, c'est que j'ai fait. Combien n'abimisi yango? On laisse à plus de 100 quelques personnes. Puis il y a 200 personnes là-bas. Puis montage de l'eau quoi mais là, combien? Et
Quand j'aurai même les dons de prophétie, science de toutes les ministères, de toutes les connaissances, quand j'aurai même les dons de la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, rien. Hein? Tika, Maman Judith, Nzambilanga Pamboula, continue mon salut et je te bénis au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup biso to pambola mi parce que to yaki awa na lingomba o etambusaka prophète Ngefa o biso bomona ka lolenge nini alobaka na babilili na biso boyoka ka lolenge nini alobelaka eza na ngamba politique eza wapi mais ngol biso vraiment to baki to kita to ya kotala epai wapi prophète Ngefa akambaka batu pe nini o prophète Ngefa akambaka bino nyonso bouti komona bilili yango moko elobi lelo a place biso to loba lelo passé Ngefa lobi mwa mingi te prophète alobeli kaka likambo etali bolingo. Mais kuna na église toyoki foi kondima joba mekamaki nzambe ye moko apesa ki satana nzela ameka ye mais satana apesa ki nzela te balonga ye eli kolobe te baoni swatela kanzambe bakolonga makate soki nzamba boy parce que pour la vie à Job nzamba boy qui merci beaucoup le batulani biso la nouvelle tendance merci beaucoup ya ko bete bozaki wana ebele ya kolanda émission la bino vérité réalité ya moko alelo to kita kito mona réalité ya prophète Ngefa awa na église merci beaucoup aya Jani Sita Ntunga Mputu banga michora merci beaucoup à toi le gourou du temple moto alobaka pe asalaka merci beaucoup à Joshua Ngani moto moko bien merci beaucoup aya Dondomba les parrains merci beaucoup à toi Yado pourquoi pas mettre Lola de Bruxelles merci beaucoup à Jojo Abiba merci beaucoup et pas ya Polé Chalet Rassembleur merci beaucoup aussi et pas ya Gauthier pourquoi pas na batonio so mesana kolanda biso na nouvelle tendance awande to suki se émission biso ya mokolo alelo to kuta na bino na mikolo mizali koya bo s'abonner ebele na nouvelle tendance bo longwa te bo zala wana nzambe akopambola bino na maso oyo bokomona na kata chaîne na biso merci beaucoup et bye. Papa, aimez la baroye, oh, ma belle, oh, yo, pangi, aimez la bapresta, na banganga kisi, zote ko la nango, zote ko bima bakusu, zote ko zonga ma belle, loko pamba. Moye, linga yo salela ye o tango yo zana moye, linga yo salela ye o kufeza ya solo, unaye beti na tepelo tango yifwe ni ya ya. Salela tango salela tango mbeko, salela tango salela tango fami, ambadi mame, ambadi mame.
ngetatila na kilumbu ya suka zina na ngai kelebe ozali wapi nkolo akoluka yo yobomani kati na masumu nkolo akobelela yo nekosomba ntango mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo po alikaki yesu masiya mboka na mboka tozoyoka basango butu na mo tozomona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama ye. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Maranatha, Maranatha, kolo akoya. Maranatha, Maranatha, kolo akoya e. Fetivanga lulendo mama ungai betelo kuna tempelo mboyao mutoto tulundanga mutoto tukwendanga bikaimbidila bikatusakidila mfuweyo yandikele luzo